Soyez le bienvenu dans votre émission Shot News avec Ekibumba qui reçoit aujourd'hui pour vous Brifi, acteur congolais, Boyebi Bosepela Anaye, Barole Belé a joué PD, a joué Joe Yamakasi, Joe Moro, aspect Belé, le rôle Andouleman, à l'équipe Bango Kindobi Kapé Bima, donc yé tozana Brifi, tozana Sangomoko et déranger Bissonio surtout, grand frère Nabiso. Mbalio Sombo, il y a Freddy, à sa accident, où a perdre Peba Misapinae. Et en tout cas, vraiment na briefé, tout ça qu'on introduire déjà. Bonjour. Ouais, bonjour, Ndonangaï. Ndenigo, santé. Ouais, moi bien, parce que dans l'hôpital, quoi. Parce que j'ai papa Langaï dans l'hôpital. Moi bien, n'a-t-il bien été, mais moi bien parce que dans mon évolution ça. Donc c'est ça quoi. Au juste c'est dérangé trop lobby et ça nini au juste mutua et comme il s'appelle katana menace côté là qui est ezaki nini au juste ça il m'a dit ndenge nini pe wa juste ils ont accident vraiment ils ont été côté les to ba col carré ne ba la portugais non l'hôpital toza a juste enseignement Éthiopie place pe accident ça a manqué directement ba côté ici ba benginga pas présent ndimo sport aller na présent na moi président ni mo se benga ngai boye nini tala boye bazaki na yandi mo sinaka ni mo se ba benga na téléphone pourtant via ko inde za kaka yabi ke mutu na ba contrôler na téléphone amoni numéro mbali ya ni mo se ba benga ni mo sala ki na kitambo mama ka benginga ngana pona ngana mona ki ni mo sa ba parce que nenga expliquer nga bobiga via ni mo se nga lo baloga moi comédie na mona ko ba aventure mais confiant ngana na bi on même balo mi s'appelle kata na ono ikata ni ba benginga yo comment on sur place na bi d'accord na bengi siko na numéro putain la mon insisté pour la deuxième fois na bengi mon numéro à président na zui Veloulé ya groupe Simba yé mutayambi on a vers ba erni ba 20h du pesa ba 19h quelqu'un à 20h déjà pembe nango na bengi na zui Loulé dinde confirmer nga solo boy nga bi Veloulé nga tika président na Minata na Shaba bureau groupe Simba eza en Éthiopie accident salami awa ba sa engagé c'est que ba kana posa ba mona ngana sa ni na ya na bisi mutu ala neke talaka ba benga shona kenan tana komika na porte de mona gezia solo par rapport à bato ba monga na yikama ba bi mona na ye na confirmer le kisiko yo c'est une émotion na ye na koti ba bi na ngomba lo soma na kati na koti papa ala groupe Simba na Lule nini ba calmer pa mona na yiki mabe zala na calmer na bi te bo expliquer ngeza nini ba expliquer ngate maman na côté ti na sadop ti na sadop ngam na côté na sadop ba c'est l'opération maramutu via bukani c'est-à-dire katani musapi mi balé donc mon corps on dit to récupérer de quoi qui na mabele penate katani pena mi longwa ki nyosote ba tongi yango bana c'est di mais moko pena elongwe mi sapi mususu na pe katani mais na ba pota et puis bukani mi balé gloire à Dieu à son vie parce que accident qui makasi nzamba permettre te mabe makasi zala ya to commission nzambe. Et après bah, l'opération des gars qui bien lendemain un docteur tant il docteur pas infirmier pour sauver par rapport à l'hémorragie tant docteur a commis sur place lendemain bien faut pas bander en 0 mon asco patio via yoki mon sapio et katana qui boye docteur a longo nyonso pour nabi et quoi infecté mais local donc gloire à Dieu et l'équipe est bien donc tout à l'heure nous moni avant du wana moi on filmer ça ba auto salaye pansement ba chantina ba bande mususu ba sala après 3 jours une semaine de coca lobby des pièces en hôpital. Voilà chers internautes, triste message binomo boyo kinde nini mwana ya Mbalio ya Freddy na komba Mbalio to benga yebisoni otuka Mbalio sombo mais na Freddy penaza kuluto baleki papa ya bana voilà donc binomo boyo kinde nini action esalemaki ça qui accident na voiture automoto. Oui, la voiture mi balé ba kete tout en c'est grave. Bon, en dehors il y a Yemoko, il y a Freddy. Qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture on a mi balé? Bon, à ce moment où événement il a fallu ngo beta ngote parce que ça allait moi bien mais ba kangi keke changa to ba maîtriser en tant que kimi. Pourtant on va sala accident ba beta ke zambalo sombo. Pour mon niveau ba ki bena boité. Tout le monde a la qui otanga teli mais on balo sombo atibo. Bobenga madame nanga. Balou le balai kuna mais car ngota moko ane kimaki et puis talaka nzamba munene et lo rezo kamusa bato niveau ezalé là qui dégâts muta moto muta kota ki bango na katikati
na bakar mo bazala ki ale mutamoto tabukani bassin sonde ni la recoute ya ba mission hôpital et puis karango baza na PCR ya ponga biawa donc quand nous avons des avocats baza ba holandais makambo mais du moins ba tango quand même ba kimité bazo et puis bazo estimer moi responsabilité na bango yango c'est bon quoi tout ça la procédure magaze des accidents et c'est vrai to kana ki yango te mais le cas banemi engagement ba ozala de près pour nous soutenir. C'est bon et puis merci encore de la part de maman Balosombo abinanga sa papa biso ngade ngade suivi Giclo président bah merci encore na soutien ba appel les autres ça la bien moralement Vemangwaou merci encore mon président aso benga lobi pa benga ki butu mobimba société de Londres on a Taliban société de Londres facile à garer présent bah Janifa il ba pour firer le parfait des bonnes odeurs bana tout ya vie bazo benga et puis lobi tolana phénomène sobe fiston ça c'est pas yakiawa artiste bazo ba mama linga ba mama chako ba mabi pendo artiste ba musicien ba kakol ba Ségué Mignon Maniata Madron premier ministre colombien mon jumeau mon collègue non lissus biso soit ministre. Donc c'est-à-dire on est à moi un système non toza na bisoka ba comédien place bazali moi donc bango tu bayaki pe belé fuji abenga ki ngai bazo bene belé bazo benga papa chéri merci abenga ki oui rana mona tinda ki kakol ya ma machine ko tala vie tati yanga la mukolo mo toza na ye mobala bijou amis na Belgique ba gros bisous c'est nga bijou amis à bosana na ngai mais yo lingage kaka pesa egambo wana momia ve na ngai tati yanga la le vieux prophète hier ça la yo faut la follow wana sala on faut donc aibi mais muyiba ba plan soka timelo la plan mo kasi ka petit na wa zola voilà fait la voilà chers internautes vraiment ezaki réel plaisir ya biso kozala kokuta na brifi pour na tozo apena plus d'informations sur makambo yo ya vena biso Freddy bomoni ba précision ya bwende to ranango posa ezate ke ba lobby ba salaki nini te to komi sur les lieux ngai personnellement na moni ndenge lokolo ya vie et komi lelo donc eza pasi o nyo surtout pa yebié moi appel na bino sala bien moi ndega ezalaka o pe ayebike asolaka bien na yambalio ata sosola na bien ta sepelisa asekisa yo asepelisa na mambebele moi soutien na ope sala bien ezala on a ligne un peu no éclaircir ba fan ya maman mbalio o baza motema likolo ya kubanga c'est vrai ezaki accident kimia ezali sauf que toi quand hôpital parce que docteur ne doit pas sa mode de la lokolo za avancer faut holandais lango merci nabino azo remixer bino makasi bozane de cœur nenga sexa bino nenga sexa bino et puis pour ton information tellement d'artistes nous c'est comme l'absurde d'événement et c'est quoi dans histoire lobby batalaki théâtre comme ça qui ça na Congo Web TV ba monaki maman Balosombo a joué dika na Etazana to kotomba mona histoire oh ya selo oui et continue l'histoire o alinga za maman Balosombo bengi yemoko na plus 243 81 81 31 693 plus 243 81 81 31 693 aussi maman Balosombo yemoko merci na Jenny Mokango moi c'est à Pembe toujours na bapel na yo ça la bien merci na Véronique Awasianga miso Pembe na kata Paris wana na mboka moko na Jenny Mokango na pesi ba merci encore na Sephora Fienga pe Sephora Fienga ba mote na yo Nadia Nkuna muka je moimpe merci encore na ba soutien na bino bapel Nadia Nkuna muka je moimpe na Belgique puis merci na Niclette Moyonda ya ba Niclette Choco Milboron na kati ya Belgique yo pe na bapel na yo tango soleil pe na vie sala qui est bien et puis encore merci na ba fan de tout balinga rapé brifi au ba soutenir papa on est là tous pepele mbeto mbala mame milinze mbana Londres et puis bah tout merci encore brifi téléphone c'est plus 243 89 633 et puis 0667 plus 243 89 633 0667 on a basinga mo pe brifi au cas où besoin Mambalote na pesi merci na maman na moi samba ya président nga Mejengola mbaza toujours de près exaucer mbalio na moni exaucer mbalio enfant chéri c'est ya Freddy mon amour na yebo sala rabia et puis artistes et comédiens nyonso tous les groupes Chic Loyenge groupe batu tout bazo ya awa tozo mona pena génération tout
et mon président de l'Oga le bilanga Brifi oui bitina bano nyosa mike bazoya kotala ngati hôpital de génération tozomona ngabi po na binanga pona sola kana bango bia baza bana na ngai biso ba vie auto kanga ba petit nga bima pesa chance Brifi par rapport ya eloko yo hein par rapport ya eloko e salemi yo vemba le somba sali accident génération tout ezoya otalaye mais entre temps toza pe na sango hein toza pe na sango biso to aba pandi sango information so ezali net na kutai na auto sola na yo oyebi ke ya koko azaki retrouver na bandili brasserie kuna net kaka liboma penza. Au meilleur Coco déjà, côté président ça à côté hôpital. On ne disconvient pas, président ça à côté hôpital, mais les artistes n'ont rien fait. Artistes tout n'engé à la mon mouvement. Et puis période mon roboé, artistes basalaki, bosanganimo, basangsi, baloso, basavon, bani, pour pas qu'il y ait blessé de guerre. Bon aussi qu'on blessé à biso moro artiste. Est-ce que et là on a moi initiative et ça maté vraiment. Moi j'espère qu'il fallait gouverner ça là parce que artiste venir au Kodioko. Le quoi, mais volonté d'abord, il y a artistes ça responsable à la famille, à la foyer, à la mais souci. Pourtant on fait que bandi théâtre fait ça c'est la président ça. Mais les oyo à soutenir à sungi comme fanza mapambola et ezapé na bato musu artiste musu sur les musu na ngote mais na souci. Mais au de sali au nom de tous les artistes na combat président Saï donc c'est bon. Briefing na senga na yo pe na oyebisa yo directement na télévision ndenge ezozala landaka lokolo ya papa parce que soki batu nyonso tu ba oya kotala ye na tangu ya pasi peut-être pour ndenga yebisi yo asola bien tam soupe so posa na pasi batu ba oya te so sola bien te omoni yango te. Surtout ça, donc, ngai batu tu le but est que ya kokwa za que so la bien te mais tant mususu clan salongo tant mususu ah yoko ti mama clan salongo nden eza ko lo bato so eza ba icon biso to mona to landinzela oyo to sala nyoso o bango de ba salango na kota na ba polémique wana te na yebi ke ba soutenir ka bazala na bango bazala na fe kokko ba na kotala ye mutu musu ba ke tele mzakene na caméra te. Au même Moutala qui a filmé. À suivre. Merci beaucoup, très sage Brifi. On a besoin de Brifi. Après ce numéro, il y a contact. Surtout, on a besoin de contacter Brifi directement. Vous pouvez lui contacter et au personne pour ça, il y a contacté Yambalio. Vraiment, Azana état, il y a convalescence. Azana Katia hôpital nanou. En tout cas, ils ont senga magambu. Ebele, to manquete ne fils kata ko pesa mbote na téléphone et ça la bien. Bosé belé boye bieti, bosé belé pe bovanda na ye na ba kasavubu na ba chic choc na ba bosala mambo belé na Yambalio. Vraiment ACP Sape Bino. So salika moi 2 minutes et appel au Tunia ta santé. Ça la bien ça moni pe moi 2-3 personnes ba benga na Londres. Muso ba bengi na Suisse. Oyebe ça la moi ça la moi lo moko boy. Lobi ba au Vandika boye ba benga yo na journée on a ba bengi moi 2 personnes na Suisse moi 2 na nini boy na nini boy. Zo mona pe bazo tout ba benga ba considérer yo yango be ça le peut bien. Au moni ozalaki na misapi normal mi balé to moko longwe. Au monde a mon talipa passionné ya moni batu nyonso mona na nzela azaki normal to moni na défaut ko sekate oyebi réalité comme elle a été tamba kambi mo koma oloba ah na tapina di papa batba te feza na makaba to box ah via na ngoli sape mtekeza nini tout le monde moral dozo motivé de ko taper na G donc to benga ka to pese moral to encourager ça la bien. Merci beaucoup de onanga to comme na suka na ebité lo nini o yebisa batunyo surtout je crois tout batutu bolinga mama mbalo sombo batutu o bolbenga ki batutu boka ki sango muso bengite moka ki passe linga oza nouvelle émission o ezali après 7e jour ya koza na mbalo sombo na hôpital depuis asali accident nyo sezo le cas très bien donc biso oza wana to soutenir toujours papa tortikete bino bozala toujours na pona ko sunga parce que ça m'a traitement quoi tout ça hôpital à moneno bazana expérience boye bango déjà qui était sur les cabines numéro na pour na précision tout lingo benga na pesa ki yango to éviter ka ba bêtise bato ba bando sala ba n'importe quoi en internet raison pour laquelle yango to boye ba filmer parce que azana état ya prépo na ninga mabete mbalo sombaza ya ngaite azaya yote azaya batu nyonso azaki important batu ba information mais
évolution ezali quand même au beaucoup retenir Léon Odimambo ta roulage mon vieux na piso bambo tebele yebisa kokomba la nazo comprendre tazo sur la bien te vena kokomba la sur la bien te fuma Japon na pesi ba merci encore na Yvette Mazeu na Katangola, héritier de match congolaise, dans un compagnie de Bengate, Christian ABC, la personnalité de bienfaisante, tous pépélés en métaux, le mal mamé Miline Zeman à Londres, et puis tout le monde balinganga, Jenny Mokongo, Monsia Pembe, gros bisous, encore Nicolette Moyonda, Nadia Nkuna, Muka Jimoimpe, merci encore Nayo, Nengi Nasia Moula, na climat, Oyo, mais Oye, pour na toujours moi interview au salaire que bafan tout balinga mamba le sombo, Oyo, balinga bayo kaye, bas informations. Et bien, et puis merci à ma président, nous surtout la musique, na théâtre, au tozomona, au peu bayete. J'espère que parfois, ils ont moins contre-temps, tu as dit la réalité, tu as au bayete, ceux qui contre tes alliés, ils sont normal, mais n'attends pas si koya na bino et ça là moi et le moi titindindi. Moi qui ndobika. Na nenga mabete on a bilo kamikolo. Merci beaucoup chers internautes, vraiment Ezaki a plaisir kozalana bino et Kibumba Ezaki Nabino. Ouais, c'est bon, merci beaucoup Brifi. Voilà topesi kaka remerciement Nabino nyon surtout oyo bozwa ki tan Nabino kolande émission oyo topesi mbote na Tali Botali ma grand frère propre to solo la ndenge ya la kaka. Mbote pe ebele na bana na staff moko pena na kati ya France wana oyo bazo sala hommage ya Papa Wemba le 13 mai oyo déjà le 13 mai hommage ya Papa Wemba na kati ya Paris. Oyo peneza coordonné na Pati Barbie à Mukolo Babi à Nuna Jaja donc akola Jaja ya zalara toujours Pati vraiment bambote na yango wana na staff mobimba oyo bozo sala hommage ya Papa Wemba toujours Papa Wemba mangro koto Babi yango ekweya te et zala toujours vraiment bambote na bino yango wana bambote mingi na Clara de Bruxelles kulutu abaleki vraiment yo to sara boye Clara de Bruxelles avec une grande association Royaume de Belgique vraiment bambote na bino staff nyonso ya Royaume de Belgique topesi bino bambote topesi Nancy Mbenga Nancy Mbenga vraiment Mbenga ya banansi na kati ya UK topesi mbote topesi Mama GH vraiment bambote na yango na Papa Edo Amani notre chef notre boss bambote na yo place aux Ali Chancy Amani topesa mbote te po anine Mama Gisèle motema ya Papa Steve topesi mbote na Papa Fonce na Paris motema ya Mama Rite. Voilà tokom na suka émission bao bayo kite bozelaka na prochaine émission et ça la bien tokom na suka ezaki ya bino Ekibumba oyo tobeti déjà lisolo à suivre petolobi glory be to God.